Michel à l'homme porté. Et Mika qui t'a menti. Poutine à bêta. Vous avez pourquoi? Martyr 80 000 places. Imka est là mon question. Je voulais lui dire, je t'appelle. Bienvenue chez nous, nos abonnés des Concept TV. Mbote bonjour, reste de pas air bozora tant et to libaku ya kolana émission na mino kitoko na kati ya Concept TV. Nos fidèles abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement, partagez l'émission, bon aimer, bon liker, bon commenter parce que babi makambo ezali octobre ngo ya ngoyo vraiment de bisino ça va na kati ya Kinshasa bino ba diaspora boza te bo rater parce que ah ouais, ils ont boucana déjà. Là, je vois d'abord, je dis un grand merci à papa et maman. Bobby couple Milan, toujours on a ma boss nangai. Ouais, ça bon, il y a Cynthia Mbombo. Autrement, dis-moi la popi à Mounene et à Mbiji, la Kilimanjaro de la presse. Comme vous les voyez, comme vous les constatez, tout ça, ah ouais, on a limité de quoi il y a Bino, c'est le Scram Poutine. Oh, il y a le 29 octobre, oh, Nakatia Imka. Je vous assure que c'est le assez déjà Nakatia Kinshasa, bon, on a journaliste, ça tellement belé, ah ouais. Et puis, tu as lié à rap parce que le lot est rap à souka. Puis, tu peux prendre le rap à souka. C'est comme si Azara déjà un groupe d'orchestre va répéter. Il y a le lot va répéter souka parce que le 29 faisait déjà son petit. Awa. Et quand il y a mais, tu vas pas dans musicien. C'est le groupe de Katakin. Awa, tu as musicien. C'est le scram. Bonjour. Bonjour. Bonne santé, papa. Ouais, santé, Pepe le Gitoko et Sengo, papa. C'est présenté dans le bâtiment, on a mis sur le bâtiment, c'est le concert, entre la musicienneté, un orchestre raté, un bête à concert, c'est présenté dans le bâtiment. Ouais, Daddy Sugar, l'animateur à l'icolo. Ouais, Ngayo, Mutabeta, yes week-end, Mutabeta ici c'est Paris. Ngayo, ça comptait Banzonzing quoi. Oui, mais ça, on a un concert, il y a le 29. Et ça, ouais, concert eza pena ndenge bomoni ndenge boyoki ndenge pe bozo zelilango donc to robeta yango pena ndenge ba beta ka musique eza robeta est-ce que webi libai webi que on a deux événements le 29 biso to yebi kaka imika biso to ana imika to ana imika orchestre na bino répéta rapé ça la rapé to bobo ressusciter motonga Poutine alanki te orchestre répétera répertoire nio c'est ça orchestre répétera le 29 kasi yema uta kamera ba question ngoti ba posaka yango donc ayebi orchestre ali ezaye général azu ba soda na yache ba ona caserne tango yemo ye ka to bibi poto kene guerre abimisi biso na caserne biso bomo na biso oya lo baki tanke na zate mutali kana tepete mutali kana radio te boza na yo ngana ke bunda tango na rozwa makamu na roya to tambole longo yango tozali est-ce que ko sala biso mo loko moko bo pesa déjà lengele 29 na bato ba olanda biso libana mboka ba senti pena que c'est le déjà ça va aïe yaba kokanga yondoki beta bakutona yete bakanga yondoki swa
melamela kosumba ne kolete chebino ezali aozo melamela kosuba na chebino ezali ale suma na ndako ya tata na yo lobi na tongo wa yo kasolo ale suma kipi. Est-ce que bravo pour comprendre que ça va déjà. Est-ce que vous êtes sûr que on a peine kotonda imika kutu mukie po niveau makambo ekomeli imikeza mukie fallait tozwa ta ferme bobo santi nzambe kaka na bandimi na ye na basali na ye babi mais bakolwa batutu bana sima na bino. Est-ce que c'est vrai baturki baza non ebele ye moko nanu président Poutine baturki baa combien baza ebele bomona na baturki non nde bakoya nanu bosanti sikoyo te ti abengaka Poutine eza ya solo bapatrick lumande bakoya bapila mutu bakoya bamade ilunga bakoya babejo ukeni bakoya bajotumba puissance bakoya pole boke posila papi dilala bakoya honorable Blaise Moniz talaraka. Merci beaucoup. Bon mon que tosaka a to continuer tosala ka musala ngo poto signer ngo déjà ngo ne musala biso un père bonjour bon se présenter batolanda biso ba bana nozana ni pembela sele on orchestre sele yo na mino ba benga mino banani biso ba benga biso ba please 10. OK bana c'est le scam please 10. Bon na présenter nga comment nga AJJ oh c'est le abeta tout le temps leader nga Poutine pesa ça na pesa ba mbote abeta tout le temps que mission nga Jani nga yo nde charge ba technologie ba ke tout boyoka ba disque tout boyoka ya vena ngai donc ngande muna sala ba likolo tout donc charge ba likolo tout cacha mouvement ya ane chenga le bano le 29 on est andé parce que le 29 pena nga na zaki ya ligne na leader team ma non le kanina miki nyonso ya to zaki toujours à ligne les bato baloba yo kesa c'est le répétateur to bosana biso mais na nenga coulisse bo leader alinga pena to za na nenga coulisse donc musala le ka kitoko bato ba yebele po boyoka biloko ba Jani boloko biloko ba vena nga ba biloko nga vena nga ba Emilia ba sheta tu boyoka pena do okote singa wenza pakwa David wenza minzemba na ba pauvre David mbule banti to kima mbula kima mbula Thank you.
Bonsoir, bonsoir. Boni Bino, vous allez bien? Désolé, Moula et Betty. On a commandé les lots à 11h. Merci à Patrick Beckham de accueillir Naramboka. Vraiment, ma belle pour Patrick Beckham. La commande les lots. Désolé, concernant on dirait qu'ils ont dérangé Batou. Et il fallait qu'il gouverne la place Mogo. Bazo ben gauche, droite, bazo sala bazizani. Maître Bengi Pelikolo. La minute où bazo retraité en haut. Bazo sala ba campagne à ma bébé. Tout ça là vraiment maël. Le 29 vous allez en Abilo Kenya. Maïbaïga Kenya ou Aroyate. Maï na komi. Na Longwagi Paris lobby na 6h na komi Belgique. Na 10h na Zivol. Na 22h na komi Éthiopie. Na 6h na koma awa je suis un peu fatigué mais na écoute na moto embouteillage à Makasi. La matinée en moto, donc, choix athée. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. C'est ça, moment. Esta curtida Allez,
wataya bitzembanga bapauvre atielika na bolongo posa domisi mpona kozata estomana pembe suku jeli yakobombanga amaye akofonatikela yo